nga grâce na sa elwango mobala beti yo zemi ne longwa ngai na sima première fois na sima makilaya na mona ndenge zemi ezalaka na simbi yango na timbo libulu na kunzi nanga na ona sema ninga mabe après sima longo hôtel obiki na yiba mbongo na bima na ndako to na moni ke âge nange koki mabele ki osala nga mabele trop na no supporter trop je préfère na la nzala ke na zala kinya ni na bima ka peut na bima gloire à Dieu na lala libanda te na bima ako kozala bien na bato babombanga na ndako ti na ko zappe garantie na zwi ndako na nga mais yende kutasala kuti mabeba memana na mobali ba luka ti porte ndako na ngai ngana tike na yolo masala to yeluka lemba la polente mina esa kana nzabe ici ça nzabe sala ya ko sema na iba mbongo na ye na ba lokala mère de famille mi sutela ba ngo mais mi serait bolela ti bien motema na ngeli la parce que veuve ya koko na ngai ya mbongo na passa ça bimisa na la police afuta oh akoko soma yesa ka sima na ya tongi ndako na ngazo to kanda olime afuta mbongo wana voilà na la chaque fois la nzambe justice ni sala pas ça problème ni mais il ne faut reconnaître que sala ngama ba tingi bolimbisi noka belvi auto kufawa baba kundela ba belvi noko le contrat biso na ba ngoto kenda to vani na mataka ba belvi et comme lokola ndako na biso ya okenda ko ba France allo mère aza kuna mère aza biso na poids na kasavu papa libi ya ibuta le rapola na cimetière la morgue belvi ta kundela eti bon siko bango bolka belvi ndi bango par rapport ya quoi ba kundela belvi mama ba kundela belvi tata ba kundela deti ibutu koboko la bala ibutu belvi bijou la reine bijou la reine kena de belle amour à Belleville mais le mec qui Belleville c'est le loro tête na pousse na tanda il la bijou la reine fait les cas waouh grâce à Belleville Massivement sur notre chaîne Active Finale Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission Coup sur Coup, qui est bien présentée par votre humble présentatrice Moana Souka Yabasongi Songi, autrement dit IGF. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai pour vous sur notre plateau grâce à Barbie Nzambelangaye. Bokine na bengi kombongo grâce. Voilà, un grand merci à ma maman nanga ya famille Libota là, je vois la maman chérie, maman Kodune Bokato là, maman José Loussadi ou ainsi que maman Chantal Mukendi et maman Gina Mabia là, sans oublier mon vieux Serge Vita, les bijoutiers babi lisolo ya or petit que la yango Serge Vita, les bijoutiers lisolo ya podium pe lumière petit que la yango ingénieur Francine Golou, mon habilleur chérie Paul Lissumba et pourquoi pas moto Simba Manza Kalanga Ezarabongo établissement JNT Jonathan de Best. Et voilà, merci beaucoup Babi Balboula qui Manzaka vraiment ezosala kitoko makasi. Merci beaucoup à Bianca Zanga et pourquoi pas à Pams Matondo là je vois le bibongo Maya chérie Sami Gra la Cléopâtre de la presse et Ngabandoye Belé. Voilà, merci beaucoup une assistance ya ande kolanga mobile vraiment azawana babi kombo ekokote ko sala kitoko makasi wana bongo batu nyonso na lobi na cardinal de la presse voilà ya yo yango wana batu nyonso na lobi wana baza bongo na assistance nanga baza wana vraiment bazo ko assister nga esala bongo kitoko makasi kozala entouré na bandeko o balingaka yo vraiment kitoko babi biso ana famille Libota ezala nango kaka siloge ezala moko bolingo. Merci beaucoup à Poutine de l'écriture, Madame Belleville, Kandi Nzambe vraiment à l'ongola 5 ans, na ba vie ya batu nyonso o baloba mabe pona yo abakisela yango likolo en plus abakisa suku intelligence pe sagesse o komela biso ba film ya kitoko oyo ezo corriger Nzambe na mikolo nga ko mobenga Belleville Kandi Nouveau Testament o ezake Jésus Christ el biso Nouveau Testament vraiment yemo Madame Belleville Kandi Nouveau Testament Nzambe na lobani na sima caméra na Bianca Zanga.
Voilà, bonjour Grace. Bonjour, bonjour sur la famille Libota. Bonjour. Dans bien par la grâce de Dieu. Bakala boye. Kala grâce de Dieu. Tu bats ma musalati. Musala da musala. Et ta papa et maman faut considérer musalo tanguer la classe. OK. Alors, on a battu dans ça musalo tanguer la classe. Oh, ils a loisir. OK. Oh, ils a loisir ba to sala mitwa ba sala ate ba goyi goyi. Mais na biso te bi ke za ngo loisir mais il faut na sala pe musalo la football la Minerva pas papa na maman. OK, voilà, merci beaucoup to kene bon on a Belleville TV to kene ko s'abonner massivement déjà 304 to aussi déjà 304. Voilà, yo moli 300 quand le monde c'est comme d'accord bien. Biso va tali sur les virites. La R to vi marka. Vraiment. Belleville 304 vraiment ça c'est fait. Biso na bango za la bongo différence ya mai na mafuta biso to zala na biso mai to apeza baloba bongo l'eau c'est la vie, mafuta ezalaka vite. Tozo un exemple mort tozu mai tozu to 500 on a mafuta. Au moins la mafuta ezala likolo. Mais l'eau ni sko baloba ke pe sara vie. Ezala bon mai non, l'eau c'est la vie, c'est-à-dire biso ko to famille bota to zala na biso mai l'eau c'est la vie ba milaka yango chaque jour avant ça l'eau to la vie parce que to pesa te ba vie. To pesa te ba vie. Yango to za mai. Nzambe langa pasola ka tolika. Boye bango te biso to pesa chaîne SB. Biso to pesa ngo vie. La vie quand te pesa ngo vie. Biso to dans état Moïse. Dans état Moïse to beta lingenda bala Israël baleki. To beta lingenda les abakou ki baleki. Les pères mo lo ba pe na TV parce que belle beta randete. Voilà film même c'est zawana innocent ou coupable déjà wana bandeko bazo consommer avant tout d'abord to banda sauce na biso conseil bandeko nini. Nga conseil la pesa bandeko ya mabe to copier et ya mabe to boaka ya malamu to copier. Total la film. Muto on la film au soit conseil bien. Au tala. Nga conseil nga boko bota la film au copier. Bizele mabe otika ya malamu ozwa. OK. Belle vie jusqu'à wala biki rouge azoko jarba via ba. Voilà. Yo benge nani? Ah, nga benge Poutine de l'écriture Nouveau Testament. Nga la benga ga biki rouge. OK. Parce que biki rouge, tout le monde biki la dossier rouge ko dit ce qui oza faute mo sala ki belle vie azaka po akorjaka. Azo corriger ba vie na biso to baby saka, azo corriger biki rouge. Est-ce que peut que ba vie au baby saka? To baby ça la vie, mais toi to bongi ça la vie. A grâce à biki ya biki rouge. Belle vie kandi. Maman bana ebele. Voilà, merci beaucoup Belleville Kandi maman ya bana ebele wana eko mama pe ko tikalaka eko zalaka ka de génération en génération mais le otomoni yo awa obunga oyeli susu ozongi su est-ce que ozongeli lisusu internet na ndenge ya kikala bien na ndenge ya kisika. Ngala zongeli internet na ndenge ya kikala te pe na zongi oui quand de bobiki na zongi pona li sabatuke tout ça là internet na ndenge ya bien. OK. Pas na ndenge ya mabe. Tout ça internet que ndenge tout ça là que na kie musala pona za 10 fois na les sabana na beaucoup la famille. Tout ça là bon nzamba pa mola biso. Peut-être tout ça bo tout doit associer na nzambe. Musala nso des alra en fond. Mais tout ça là que na ndenge na bois que la moyen tout comme maladie faut na avancer. Nzambe voilà. Mawa pola yo. Vraiment. Na la zongi na ndenge ya koye sabatuke vie ya mabeto tika vie ya malamu to. Est-ce que vu ko ça na ba quand ça rentre na bato? Na zalaka mi na zalango lisuki. Oui. Est-ce que les capes des jours senga pe ba pardon o lo ba pe ba maloba ya malamu ekoki ko apaiser mitema ya bato? Bato ngana ko senga ko leka la TV be ko senga mutu pardon et ça lango importance. OK. Alors c'est très important okutana mutu sala mabe fara. Ndeti ya na biso ayolo wana. Ndeti mirma la canotte. Na sala mabe mi masala ngama te. OK. Ngama bagi ngamo na ko télé na ndako. Na regate ke yo na zwa o bote mime limbisa non fona côté ayaya. Na côté mirma limbisanga. Par là so yenda osala mabe wana ndiko zala charge na ye. Ngamo to na reconnaître na 5000 mabe na okina osinga pardon. Ngamo na reconnaître na sala karine mado mabe. Na okina luka karine mado. So na adresse na ndako te. Na futa bien na ok point noir. Na ok luka mama. Na osinga mama pardon mama binene a kuta nsabiso. OK.
bato nga na yebi ke contre rendre bon o treka na bongisa na bango eza bango na mibale c'est tout bon ya na biso aka ya yolo wana o kenda ka ne vraiment mabe bokoma ne tina niveau ya justice ya na ka ya ni ya yolo ya yolo bozala ne ya prince za la yolo ni ma za la yolo ya ka za la yolo ya ni to ba ba so bozala ka ne wana tendresse tendresse siko na wasa na pona ina sani mais to la na landio le biki ozana pour mutu te obonga mo osala boetango OK déjà osengi ba mema osengi ba na ça pourquoi pas ye nga na sala mabete ti bokoma na justice kaka mabete nga sala o mabete nga la finga yo te nga la longola ndako na yibi eloko no te mais yo leki yo biki na yibi eloko nga na sala mabete nga na sala kutuna o mama bo tu asaelo ango ndeti nini o nana ngoke malembi baleki o ya yo metela to basaelo ango te nga grâce na saelo ango mobala beti yo zemi ne longwa ngai na sima première fois na sima makilaya na mona ndenge zemi ezalaka na simbi ango na timbo libulu na kunzi nanga na ona sema ninga mabe après sima longo otelo biki na yiba ombongo na bima na ndako na moni ke âge nange koki mabele ki osala nga mabele trop nazo supporter trop je préfère na la nzala ke na za la kinya ni na bima ka peut-être na bima gloire à Dieu na la libanda te na bima ako kozala bien na bato babombanga na ndako ti na ko zaple garantie na zwi ndako na nga mais yende kutasala kutuma beba memana na mobali ba luka ti porte ndako na ngai nga na tike na yolo mais asala to yeluka lemba tsenga na zaka na lemba ayeba porte ndako na nga ko nga na sala minga mabe na za na problème na yete yende so reconnaître que na sala moi no mabe po nga na za la problème na saka na nzambe ici ça nzambe sala ya ko sema na iba mbongo na ye na ba loko na mère de famille mi sutela ba ngo mais mi serait bolela ti be motema na ngeli la parce que veuve ya koko na ngai ya mbongo na passe za bimisa na la police afuta o akoko soma desa ka sima na ya toni ndako ninga zo tokanda on me afuta mbongo wana voilà na la chaque fois la nzambe justice ni sala pas de problème ni mais il ne faut reconnaître que ça nga mabe atingi bolimbisi aza ya pourquoi pas limbisi non limbisi na ngai parce que rappelez moi mabe na sala bato na sima babolisa limbisi ngai pourquoi pas la limbisi OK ça c'est reconnaître mais ngana ke singi bolimbisi il pas que c'est bon so ki ngala sala mabe pas banna singi be vi bolimbisi après na singi bolimbisi pour la mabe na sala masala ndenga lobaka ya bango na soni ba lobaka ke ba sala ba mabete sala madame mabete moni bango mona bango nyos italien bonga be vi ko leka ya zate ebete no lisolo oui mais le baraki mère salela et l'autre côté mais la salela et l'autre côté film dans la chaîne na ye lumière est lumière dans son lumière son to jouer ba ya la sirène nga da rappeler la sirène na pesa bon film on est joué belle vite ndaku na ye wana ya yolo nda pesa mbo garantie belle vie vitrine dans la ndaka to vitrine na zo réunir dans la combien ba panza nda so bien nen belle vie la kit ya elle to réunir non na pesa mbo ke son ba kit belle vie bolam c'est mou le côté ndako na ya liboso belle vite ya liboso ya avance alors on est so ba ke belle va saler le côté bébé omoni moi soit là moi ça jour à l'obaki ala la tolo na se ya 10 ya 2 secondes pour lancer la batumi quand dans Nzambe bibembe tanda mebele oui Nzambe Satan comme tabomate Nzambe pas bomaka po angeliwa eza na ange Nzambe OK to quand dans Nzambe telemaka angeliwa telema jour ben va rouler là pour na ba vie na ba pour ba mbongo na ye fala beaucoup la ba ofele nga beaucoup là aleli pour bango batebe ba olela batebe ba olela alors batika woni ba finga belle vie netinga ko finga sila te pour na lepe mbongo sila na ko finga sila te c'est ma azan de kolanga mwasi aza star ya Congo aza pe fan na ngai OK aza fan na yo parce que sila da ko na tournage bo tsaye to tourner tableau monga on fa idangai ba pena da ndeko na ye alors ba na finga belle vie ba kontango finga mais ba tunanga ba otikela bala ba héritage ani ya mafinga ponga bona ko tika bana héritage mafinga te na moluka héritage mala ponga ba bodina mala sanga Yesu na pena moluka natika bana ngandi lo banzambe OK mafinga epala ngala sina kundao
Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer vraiment tous en abisso. Moula été vu que Ngonga lumière peut bazo signaler biso déjà et comme nango ko chité kuna vu que Ngonga na ndeka na misala ko bato za la wana toujours pour na ko ça. Ma fille à Belleville, ba ko tsango fille mais ba tunanga, ba tikela la bala ba héritage à Nîmes. OK. Ya ma fille pour nga bona ko tikela bana héritage ma fille ngate. Maman le héritage malam pour nga ba bo na sanga Yesu. Na pe mo le tikela bana ngandi lo banzambe. OK. Ma fille et pas la ngala sina kunda. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer vraiment tous en abisso. Moula été vu que Ngonga lumière peut bazo signaler biso déjà et comme nango ko chité kuna vu que Ngonga na ndeka na misala ko bato za la wana toujours pour na ko sala msala ata na mbula ata na moya ata na molili vraiment tous la kana pour na ko sala msala toujours pour na rato memela rabino bilei ya kitoko makasi lelo oyo grâce batu nyonso oyo wana bazo leka na TV bazo bake madame Belleville za enga fallait andi mabango yango wana bazo madame Belleville azondi mabango te yango bazo longwa na bango pene na ye na batu wana tango yo kaka ngo tango zo mona ngo esala ka ndengeni est-ce que ici Belleville dit mabango ba c'est Belleville nde bango balobaki bazala wana bazalaki wana Belleville azondi mabango te mabango te ba c'est bango affaire ba c'est nini bon il faut andi ma Belleville pour misusu au sein de sa passeport et comme qu'on ko inspiré la carte ndako ba validité ils ont passeport avec ko à l'ambassade de Dubaï ils ont voyagé à Dubaï ndeti nani ngo wana lisusu c'est quoi non bani avancé bijou la reine bijou la reine qui est Dubaï la mort Belleville oh mais le mec qui Belleville salela eloko tête na pousse na tanda il la bijou la reine c'est les cas waouh grâce à Belleville mais ce que vous voyez ndeti ibutu comment ko la bala ibutu Belleville papa lui ya ibutu le rapport là dans le cimetière la morgue Belleville ta kunde là bon c'est quoi ba ko ka Belleville dit ba ngo par rapport ya quoi ba kunde la Belleville maman ba kunde la Belleville tata ba kunde la Belleville mwana ba kunde la Belleville ndeko ba kunde la Belleville noka Belleville auto kufawa ba kunde la Belleville noko le contrat biso na ba ngo to kenda to vana na mataka ba Belleville et comment lokola ndako na biso ya okenda ko ba France. Allô, mère Azakuna, mère Azabiso na poids. Na kasafu, mère Alinga Kende, na songa $10, mais là secret. Moi matanga. Moi matanga, yo ndo la dina matanga, on va maman koza sala nga pe yango bete. Mère Alinga Kende na maman neni, maman Kende. Bazala ka, maman Kende. Maman Kende. Ah, bonsoir, mofuta transport. Mais à couper là qui. Na biso na bango, ba ne ba ko za reconnaissance. Na biso na mère. Biso tu dois reconnaître ça fait rien. A couper tout lundi la matanga, tout lundi avec étiré. Na lundi mère a foutu la transport. Na ke matanga ba ke cimetière mama bi muto nyosa la ke na restaurant. To ke to lié to meli na soko porter ma maman na transporter. Mutu rouge bini. Oh, biso na mère. Na la rose a reconnaissance. Biso na rose a reconnaissance avec rien. Parce que moi, je mère à reconnaître bango na nini. A tchad no ba film a pesi bino ba vie. OK Dubaï. OK Brazo, OK ni mère a pesi vie. Si connaît biso to mère a pesi so tellement ba conseil. Conseil pe na mo pratiquer pe na mo za pe moi 10 francs na ngai. Vous reconnaissez ça na ye. Makasi. Moni ngai, moi en tout cas. Moni maman wana Belleville. Oh nyos ba olba po na ye. Moi je m'en fous. OK. Nga pena na activer la bango mo je m'en fous. Bo finga ya zandoki. Aza lesbienne. Ata bo nga vidéo Belleville na mona moninga ne moi so s'embrassani. Je m'en fous. Et bébé. C'est que on va reconnaître kaka que Belleville c'est vrai que grâce à la mobile. La zone mobile la zone vivre bien. C'est tout pour ngai. Je sois loué. Ah te on peut beta ma. Baloba wala baloba. Baloba ba finga Belleville. Bon, Belleville dans le rôle de Moïse. Moni Moïse ba na bandimaka été. OK. Moïse tant que ça ba na boumba pharaon. Bandimaka été. Yo c'est la biso nini? Ba critiquer na defa ya Moïse hein. Mais to ba bimana Israël. Ba chanda malobati. Voilà, merci beaucoup. Grâce aux toujours to moni awa barezi aleki na émission na chaîne na bangwana ya Exemple TV aleki na émission ezaki makambia Malkamanya na Davina apo na biso awa makambia Davina manya na Malka seni. Oh, mama na ngai likambo ezaki likambo lio kita grave likambo ya Davina apo na Malkamanya ndenge bakanga Malika Davina madame.
nde bakangaki Malika à propos kande ba mesana ko finga wana ndenga fingaki bon ezaki likamba kendaki nango vraiment na justice tango Barési aye na plateau Barési falaki à s'adresser na Davina après mais akomi koloba ba insanité concernant madame Belleville Kandi alobi ke kuna ba moi madame Belleville Kandi polo alati mtuto kumi saraya zalaka millionnaire soit disant ndenge Barési alobaki soit disant Barési alobaki bongo et pas mère alobi ke alobaki vraiment alobaki ke baza ba impolite biso koto balakisa biso ki impolitesse biso tozaka ba impolite famille Libota parce que au moni na petit merci na justice na ministre de justice ndenge alobi ke aokaka ba anti-valeur D'accord, bah, idée voilà c'est que Belleville ne fait pas d'aller battre ministre de justice. Oui. Bon quand on a vu ce pénal, vous allez battre Belleville parce que Belleville a supprimé ma vidéo, il y avait injure. Nga on a un tel bosso Belleville a supprimé ma vidéo injure avec finga. Ngai. Pe na chaîne na chaîne à bateau. La benga na mukolo chaîne. Pardon. La benga na mukolo chaîne. Tembe boko ke na Gambia botuni film et nani comme ne Adam Kose Mouda Tika Bijou na Gambela. Maracuja. Ok. Tout le Maracuja, l'arrêt de YouTube. Le Maracuja, grâce à Benga aussi pour mes vidéos, mon chaîne. Parce que oui, Belleville. Ngaba Benga, biso ba anti-valeur Belleville télémélaka. Belleville so ebi ofingaka, auto musika na. Belleville so ebi ko tanga impoli, auto musika na. So ebi ke biso to tanga impoli bo. Eza ba salinde erreur. Bon, bah, c'est impoli, mais Babi Belleville dans impoli. Barési a adressé à Belleville parce que Belleville a quand même mon oralobati. Belleville a son finger aussi. Oh, Rabotika, ya, Botika. A ben adressé à Davina parce que Davina, madame. Ah, madame, il y a Léno qui a Kala. Ah, madame. Davina, dans moi aussi, avant dans la Congo, va jouer. Barési avant dans la Brazza, à la Brazza, il y a Dubaï, il y a Turquie, il y a Davina à Kendango. Barési sur le passeport, attends la carte de l'été. C'est normal, il y a Akimi, Davina, Akepa, Belleville, Belleville est au fingi, à quoi agir, à quoi bello, à la caca. Pas que pas Davina. Na cause na Barési, tant à finga Belleville salité. Bolimbisi na fingité. Tendresse ngala tendresse totonga silat. Ngala tendresse totonga sila. Tokenda tu sila so ko se souvenir na tournage moko etemaka na tout na village Panda. O bataka nene botai na tendresse ba journaliste. Sila la taka polo ya pembe na serre etali géographie. Tendresse azo sekaye. Sikoyo na bango est masomo na Belleville la ta polo sali géographie na ta mkolo moko na nuté na fingité na lobi kaka na fingité OK afinga kisi na fingité na lobi na lakisi po ke bango ba za impoli ba finga la mama la bango moni mona finga mama boti amwa bila kilmabe makasi ba ba finga na batonga na mama ba critique na mama bango ba ba côté na côté Barési on Hollandais parce que tant en fin à Belleville est-ce que Barési a mitalié mobile Barési va fin à Belleville à mitala na ko la telanga boy mais kati na ngeza ndeni kati na nga eza ndenge nini so kati neza propre pour tout bito ça défiler ba garçon ya internet va fingaka to ça ba mission ba kaleso to panza makolo Barési on sala ngo Barési on sala ngo zoom on sala ngo te oh pour nini ba ko finga ba to salité ça bo so tout o me ka so ministre accordé ka eloko ale sala na Congo wa so toto sala mission moi mbalo lati kaleso sala mission pandi makobi kana mena zo koto akita no boy Barési on sala te zoom on sala parce que dans quel ndako to publier nga mtakala ba publier me bomonaka cahier d'essai nasa nanga saleté be menaka dans la propre voilà qui propriété mte bana na kati ya va finga mpe me boy ba gende bo finga Belleville cette fois c'est la fingi Belleville fa na Belleville kagisi to koma bongo ndeti ngana komedi na point na ke kanisa mono yo sam
moi nana Sam. Mais na yo tala kaka Sam na kangisa Sam. C'est un garçon pauvre. Azo luka vie na ye. Azo salabe. Tolo kangise ezaka mabe. OK. Obomika moto. Kasi mutema mama tozana pe muko contaminer na biso ba. Yako tomo baka nyonso to pesa lokumu pe expansion de l'Epanzambe. Biso comme finga biso. O fingi belle vie. Na une teme na Nzambe merci ba fingi belle vie. So tant la bin Nzambe merci pour fingi belle vie. Il parce que ekozongelo nini? Makala moto. OK. Biso na famille bota pena franchement ba rési. Modifier côté on a qui est aux impoli. Nous sommes bien éduqués. Très bien éduqués. En plus, biso to ba tami tout ezo sala. Avant ça, il faut réfléchir. Oh non, ça là et après. Mais chez vous là-bas, je suis désolé. Hein. Bon ça là, kaka. Bon finger papa massage, mais bon Luka papa massage. Si, dès que non finger moi na ntuka boye. Obi lo mo belle ça biso na Bianca Zanga bi Gracia. Il y a Bianca boté bo fingi Rémi Kovodor. Frère arrivé côté mo bo kende, il faut Rémi to asela ni makambo wana. Parce que bo sani. Rémi ozonga na mo finga ka ye. OK. Dès lo connaît ça rapidement croix menjir, na ba pena injir pa na croix. Ngala la kisaka ki osali mabe, mais ko finga na fingote. Oh Monique na fingi côté on a penza abenga ngai na sele kisi ya kisi ya ngungi de ba kisi to amela akufa parce que na tenga pardon panzambi. Voilà, merci beaucoup grâce. Donc comme déjà Nasuka émission na biso ya lelo et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre émission, votre émission Coup sur Coup qui était présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana la Cléopâtre. Moi Nasuka Basoni autrement dit IGF avec mon invité d'aujourd'hui grâce grâce au comme biso déjà Nasuka malobi pa na yo bambote et puis na conseil ça a vraiment qui tourne makasi. Conseil na on pesa na ba balinga ngai ba fai nanga o bazamba vidéo nanga to qui grâce à ça la be conseil na pesa bino grâce à ngai yo zo vidéo ani za lokola farni za lokola témoignage mo pona yo. OK. Tant on la vie na ndenge ya kochola nde été ya yo nga na sala émission qui n'a préféré li felo mais contraire ils ont dit le contraire la préféré qui lola. OK. Li felo na moni lengi moti lengi za lola conseil tout tika on est tout ça là ils allons tout est vanité vrai tout ça ils a vite vraie vie ils attendent to kufa quand tu ba vraie vie to landa nzela Nzambe et merci beaucoup na batunyos balinganga puis ba portanga au cœur na bango ma famille bo tatou parce que vous ébélé ba tata moi ça bana ba papa ko ba papa leki vous avez vraiment ébélé voilà ta ba kombo exact mais talinga mingi. Et mon anniversaire c'est le 30 décembre. OK. Dans il a mon cadeau la me ça bien. La chaîne pas trop chaîne nani. Les boss aiment. Les boss aiment. Il y a Jerry Kobeto voilà papa langai mingi et mon vieux Ada. Yada. Ngano mingi. Na lingi bino et la ligne trop na PSP de kona moni mbali bosona moni awa ki cardinal na pesombote. Soyez bienvenue à la famille Bota. Voilà. Merci beaucoup. Grâce à tout comme l'émission déjà, Nasuka et émission Lelo. Restez toujours branchés, serrés, cimentés. Collez scotchés sur notre chaîne Active Finale Télévision. Quant à nous, on se dit au revoir. Bye. TV, découvrez Belle Vue, une actrice et scénariste inspirante du cinéma africain. Belle Vue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. Son travail est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à évoluer. Des œuvres qui inspirent, que ce soit pour sensibiliser sur les questions de genre, l'éducation des jeunes ou encore à les relations familiales, ces créations sont une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent apprendre et grandir. Éducation et divertissement. Les œuvres de Belle Vue ne se contentent pas de divertir. Elles sont également un outil d'enseignement, offrant des conseils pratiques et des solutions pour mieux vivre ensemble. Pour tous ceux qui veulent changer, si vous êtes prêts à améliorer votre vie
et à adopter une nouvelle perspective, les films et séries de Bellevue sont faits pour vous. Laissez-vous inspirer par des histoires captivantes qui vous pousseront à réfléchir et à agir. Ne manquez pas ces prochaines productions et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV pour suivre ces actualités et découvrir ces nouvelles œuvres.